Donc poursuivre basango na biso pour nous que marche la plateforme Lamuka ya mercredi 15 septembre ezala ki bongo empêché na ba élément de la police nationale Fayou Louye moko ba mema qui est directement na ndaku na ye bozo ba détail na héritier Mapindemi Karine Bembebinda. Nasime kozanga koyokana tope ko trouver compromis entre plateforme Lamuka et longona autorité urbaine Jantiningo Bilambaka boye plateforme Lamuka ba maintenant qui marche na bango ndenge kaka ba sepelaki le 15 septembre 2021 bosimba ke gouverneur ya ville ya Kinshasa a suggéré ki bango ba sala marche le 17 septembre soki ekozala malamu pona ko éviter ba sala mobulu par rapport ya journée ya rentrée parlementaire ndenge ezali na Assemblée nationale pe na Sénat kasi ba militant ya Lamuka ba boyaki yango pe le 15 septembre 2021 ba se retrouvaki esika esengelaki ba sala marche na bango c'est-à-dire na Massi na quartier 3 boye quelques militants ya plateforme Lamuka ba se retrouvaki kuna na mbala moko bazalaki dispersé et pas ya ba élément ya la police oyo bazalaki déployer na ndenge ya kosakana te pona ko empêcher marche oyo ezalaki autorisé te et pas ya autorité urbaine. Selon l'information, Martin Fayulu Madidi, Oyo Azali Bongo, président ya Eside, pe moko ya ba leader ya plateforme Lamuka, azalaki directement escorté kolongwana commune ya Masina kino na ndako na ye. Marche oyo ezalaki vraiment dispersé, ba gaz lacrymogène et betamaki, boye baneko ya plateforme Lamuka, ba réussir kosala marche na bango ndenge ezalaki prévité. Bosimba ke ba kanaki kosala marche oyo kolongwana commune ya Masina kino na palais du peuple et pas wapi ba kanaki ko déposer mémo na bango pona ko telemela politisation ya seni kobo ya fraude électorale pe kobo ya glissement et salema na ba élection ya 2023 wana ezalaki maloba ya plateforme Lamuka par rapport ya marche oyo balingaki kosala. Fongola kotaka bongo. Déverrouillez. Saute derrière. Qui va Benani. Laissez-moi commander les choses. Oui. Ok. Je présente, merci.